Bienvenue dans votre émission préférée Théâtre et Cinéma, la première, la plus grande émission de chroniques théâtrales et cinématographiques de notre pays. Et Sika Masolo, il y a Masolo, artiste et comédien. Il y a Bastar Nabino à théâtre et à cinéma et Betamaka avec Zaitanga Papa Bousso depuis Tobanda, Tolembate, Tolembate, ko Yambela Bino Bastar Nabino et puis ko Pesa Bino ba différentes informations concernant Bastar Nabino et à théâtre et à cinéma. Alors Nabi Kinabanda Konabino, vous allez vous poser la question à Koyeba Combo, il y a invité, il y a ces numéros, il y a Zaitanga pour ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le président Zorobabel Aubin. C'est lui notre invité. Alors, Ndenge Ezalaga Théâtre Cinéma. Et Tambola Kaikota Kaikena Sika Bastar Bazali et Sika Balider Bazali et les lotos qui étaient les sous na résidence na matete toye ko se prendre yé ko talaye na famille na yé et Nango Tokoe Bakosolola, toujours pour Nabino, besoin d'informations concernant le président Zorobabel, concernant sa troupe et pourquoi pas la perspective Oyo à Zanango pour cette année 2020 qui commence il y a quelques jours. Alors, sous l'assistance de nos amis de la régie, pourquoi pas de Saddam Massamona qui est en train de nous aider dans la prise de vie, je m'en vais saluer mon invité, le président Aubin Zorobabel. Président Aubin, bonjour. Bonjour, Papa Zaïkanga. Hervé. Merci beaucoup. Qui m'ezali? Nangolo Nzambe vraiment, qui m'ezali. Toyoka ki loko la moi opération, moi maladie, maintenant ça va? Kanate na to bisa bango tikita za mrambo vide. Tout na bandi mission bo seki mrambo vide. C'est que qui Nzambe batterie vraiment. Dans to bela bendi ben donc c'était mai on dirait soit États-Unis to ezaki maki. Zaka maki a parler ni na fanda na parler traga na sana na suelote. Ba chef basimbi ka charge mamba ke no fait. Mais basimbi charge à parler. On a fait na kaka. Ça dit on bezo binda manangote. Sikundi na bana ngo bimabuya. Tenti zo kene na okalate. Fana bazolanda yo na minute yo. On va retenir que le président Aubin, maintenant ça va, et il a repris toutes ses activités. Ça dit, fanatique tu as Zorobabel, fanatique tu as Genové Kikedi, Zorobabel, vraiment il est en forme, mais c'est cool. Ça dit, Kimia Makamoto Zongi. Ça dit, Zorobabel a Zongi ce qu'on a scène. Ça dit, qu'à moi, mise en jour, ça dit, corps et ça dit, corps et planté, et ça n'est pas chanté mon application, sous ce ballon, la calabatia à Sika. Le nom de mon corps, il pépélé, donc Zamba Salima, on a bien. Qui m'est à bien vraiment tika la ko décevoir pour 2020 ba biki na wana okana makambo ya 20 mai na okana ba na 2020 20 et si qu'on a côté en 2020 na maladie et c'est en termes de 20 mai ngoko beta ngote on singi ba réparer ba biloko so na kati accord c'est ko kimi koti président Kikedi avant to côté en actualité il y a groupe nayo pe ya yomoko actualité oizo concerné monde na bino il y a théâtre et cinéma congolais. Eza Likambo Yamawa, Oyekomeli Bino, une fois de plus, vous venez de perdre Moko Nabino au nom de Chico Pululu. Oyebakiye, Bozokata, Kozalanaye, ko jouer ensemble, to au Monarika na musika. Ça dit, Pululu, amoni trop musika. Amoni trop musika, mais une fois, en 2010, 11, on a kotala mame pela na terminus na lemba tanzo fanda na bogela mbasu na kutaka Chico Pululu aza wana salama répétition ndule salui to sola penza te ça dit na ikape pelan ça des amis ne pela to soli type bantonzingi type le loi kofi na jui penza tanta ko jouer na yepi ya ko fana malka ke kara ça dit mama Nzambe Chico Pululu a kofi na âge à 37 ans et il est encore jeune, il était jeune, il nous a quittés tout en étant jeune. Et puis, Bel a quitté à 23 heures. À solo na batu na WhatsApp, na Facebook, na téléphone, na téléphone normal. Et arrivé que na 3 heures, à sa crise cardiaque, Bakena na hôpital Monkole, na Mongafula, parce qu'il habitait Mongafula. Et par là, Nzamba eko jije boazo moli monaye. Et Salion Dengeni, comment on a moko na bino. Il a fait le succès donc le lot Motorbo ya Pululu na oya sali oya porté na monde à théâtre et puis à cinéma congolais na habité ceux qui a kozala nani soka ko utawapi alors na ba succès non sozala ki na ngona savoir faire et le lot tiki biso tout en étant jeune
yo pe ozana no jeune pour nano nonité et yamba ki yango ndenge nini et lobeli onini liwa ya moko na bino pour le chiko qui nous a quitté na succès tout en étant jeune. Ça dit babilo ko na nzamba ote ya biso kaka. Nzamba ote ya biso. Ngandi baloba ko baliaki mutu babomaki basalaki boye ngana ndima mambo na tepo. Diable est puissant, mais nzamba est tout puissant. Tant que diable bazobongisa kolia mutu, so nzamba boya permettre te mutu na okufate. Donc nzamba da permettre chiko pour lwa kenda. Eza pété ka biso ba oyo. On a ba lelo. Akofi jeune. On a lobi lelo eza biso. Lobi za nzambe. Donc ngo sala lelo. Ko kufa chiko pour lelo te ba biso ti. Te ya mi bien de donc lelo za na zora za lelo. Lobi to éviter. Donc tout ça de lelo tout sala lelo. To bongisa ma mutu lelo. Ba peke liwe za la rabino ba artiste. Na bi lobi za nzambe. Donc tout ça lelo to bongisa ndema ma mutu lelo. Je suis très bête quand tu as vu ça. Tu as 23 ans comme WhatsApp a comme elle peut battre. Mais 3 ans pour y appliquer crise et puis ton WhatsApp qui biso. N'habite les oies au falelo. N'a le bien mon côté. Mais sauf que et les oies de abisso. Tu es quoi ça malam. Surtout le monde artistique, le monde ya ba comédien, ya ba artiste comédien, et ça monde mon thème mabe. Ça dit ba les oies boité ya abisso. À quoi on a ça les aïe mabe le bino kufana. Le monde makambe belé. Ya kota ba kota ya kokende soki wapi ba kende ya kosala soki wapi boyi basala comment le chiko atiki biso ke mutu moko ta ko pesa témoignage mabe ya chiko azaki bien azaka na biso mais tato ta na nzaki en vie lingaka été bane ko taxer ba miso bane ko taxer de l'orgueil de l'impoli ba finga payer ko belé finga mais lelo bolo bango te posa kufiti azaki mom atiki biso monde artiste monde ba comédien. Et ça monde motem baliwa été ya biso to za bo mo biso peto okende ça dit ndeshi kwa zali ndeshi kwa komi ndeshi to koma ndeto zali ndeye pas zalaki abona tande entre parenthèses les ana culte moko et salamaki na terrain Bouddha par le pasteur Jean-Paul Mayata objectif il y a célébration ya culte wana ezalaki pona ko bengana côté le melamoli makufa ko bengana kufa musika bino artiste comédien parce qu'on avait constaté il y a eu succession. Il y a Baptiste Belé. C'est quel liwa m'dai bien dans Nzambe. Au ça va faire. Mais yo zala raté na culte wana. Parce que quel liwa. Zala raté président Obin. Ba comédien Belé bazala ka président Lomba zala ka président Masumu. Ba artiste Belé mais yo na tala na luka yo na mona yo te président Kiki. Bete ko lobisanga mabete la vie c'est quel liwa Nzambe m'dai bien mo robenga na mo pemela mo te. Yango lelo mtakufita. De liwa ngena ide. Pour nos prières, on est sans objet. Sans objet. de kufeli we bazana bato banginda na bibembela na bibembela biso ba comédie donc musique mo esala mwana mo ka zum d'artiste akufi ba kota bakangisi la na bango pe ba paela bango dame do ba sepeliti ko ba kota ka hote t'es jamais dans la musique ndenge wana pona lia ba mbongo ba wey jamais libungu tulu ça dit ce qui n'a été melulu ya pasteur Jean-Paul Mayata na pesi mbote sika otalanga yo ganjaka pona ba artiste comédien na mo nzamba révéla ka ye il sanga na pasteur monene lokola de la foi donc jamais na zolo baka constat na sala ka mukolo ya kete viem sur contre tes alaki on bomona ki zo babel na mambona te mais sauf que c'est que li wanzambe kam ta ye bien na mtem ta contre di ngango c'est que li wam ta bien vrai nzambe. OK voilà to Ebi Lazare na Bible Ebi Lazare tanga kufaka eta masana ya Jésus Christ c'est que ça ka deuxième liwa Lazare ba négliger ngwa pe ba jina mona masana ta Lazare daika biketse kuna po ta masana ya ose kuseka tilo Lazare kenda Lazare mso kufaka Yesu sa zongaka te Lazare kufaka sekwit le to betali so ba Lazare akufaka susu donc ngano beto kufaka voilà to yambi pona bi ngongo lelo kufaka mais wasambela kaka kasi yango na ndete poto kenda lola nde yango na nde lo sambo de kufi l'esprit des morts sort au nom de Jésus-Christ basambela kaka il faut bengana kaka mais yeba ke mtabi secret on a biso kinza ma permettre te o kufa te
mais ce qu'on fait c'est que ça permettre wananga langage nanga na ndi makate ke baliaka mutu ngana boya nanga nga utu mutu ko mkono kufa bosa des autres te ko zoro bali jamais c'est que ça permettre ngana dai pour son nzamba boy satali bongo tolu tanga na baraza puissant mais na baraza nzamba ça le tout puissant et puis na baradia be ko ngana dendo tout le banano groupe na yo na ba répéter ezalaka na statine groupe chrétien to ezanoka groupe le groupe nyonso parce que oui, ça dépasse statut, ça dépasse. Groupe les bons samaritains, ils ont un statut groupe chrétien, groupe Sinac, et président Caleb, groupe évangéliste. Groupe à chrétien, groupe à chrétien, groupe chrétien, groupe à chrétien. Tant qu'on a tant à théâtre, il y a tant à théâtre chrétien, il y a théâtre profane. Ils ont théâtre à chrétien, la tang là on est en ligne. C'est ce que Babilo qui est de ça là. Ils ont trop bon zambé. Ça les a groupe à chrétien. On a une coma. N'a comme ici kawana. Classique na tête populaire. N'a comme ici kawana. Donc moi bon zambé za la mingi et ba pasteur zo rapina temps au pesa ka artiste belé de presque ne va filmer non il faut toujours qu'il y ait un pasteur. Oya côté ya oya zo bundana ba bandoki à la fin à longi mission na biso pour dévoiler comme misala Satan. Mission à rénover. Ils ont pour te dévoiler mais ça là c'est Satan to tombola ka bon zambé et donc jara couleur ba théâtre na biso les abon déjà groupe mo ya ba chrétien les groupe chrétien il a ba mascarade nganzambe na ngamona mo bala prophétesse to c'est un prophète la vie matiko wana mona ka wana chante dans l'église ma vie a zapena donc à comme école de dimanche Damien protocole Damien Mokambie kodim. Il m'a donné un vie j'étais à interprète l'église là. Il m'a donné mikate. Dani chief japonais. Il benado modegate ya yenge kuzulu yenge vantoto yenge kuzulu yenge mokombosa imwana yempeve ya longo. Po benam da fumugimba. Donc biso tout ba chrétien de zawana. Ba konya baza ba chrétien bazali mais beaucoup plus ba chrétien de bazawana to. Mais oui le ba makasirio ezalaka nango ya lokuta. Bon, ezalaka au moins tant on kotaka na scène, tant on kotaka na parole jouer na biso. Ça dit que jouer le wana bien et que batie papa zéro za monter à ma befonio ko la razoro. Et ce qui mon kile yini c'est que incarner rôle na bien. Et ce mon kile yini na ngoyo c'est que jouer bien té. De le quoi ngana za trop ko jouer ba rôle ba ndoki ba sorcier. De le quoi ne kotaka bien na rôle. Na incarner rango bien. Et au moins mon kile yini nga ba c'est que zéro za bien ndoki solo. Wana bana bana muye meko chanda kasoro muye meko chibaza kandoki lelo na meko boto la vieille identité voilà lelo comme qui kedi ndoki ya usko tina baninga no artiste comédie pe balobarango nga elo liboso na convaincre na ba comédien loko ba mo bien na ndoki na convaincre na banga mono batali sano bo bato batala rabso siko batali sano ko ba banga ngai bo batali banda siko kolo bakaka basisa senda dolola yo mona ata basali ko pana ba mo me ko mo yeba bo otazo ti pana ndoki ko tete akota musika bakota no bakota bongo azaka ngamo wa privé ngamo asa na futa ngamo na biko so mutu musute ka ngamo ko foka te bage kwa ke kota basa bage shek soka batamila pa fanne na wa ebingai tano sokola Nano banga avait dit champion du Congo na pesi. Di edingwe. Champion du Congo. Soko banga quel souste. Ti na moto de ville mo fa na eti. Na mo fa pe na vie kala pour fa pe na vie bona ko ta. Pour ni te baga ville quoi soxi, vie so kutene ka za olia yo. Nzo afia autant de fan ne bo faire play. Ah mais papa bana so fa na pe conseil ba nini. Donc nde bango baba nganga na musika. Mais so kuteba fa na ngabo ba senti ki nde bazula ngana tele wane na ngate boy. Bokanga otaka vidi na TV ona ikuma tetete na otaka vidi na télé non edingo le kabunga funa katsa boy obenga kete a jouer na groupe na yo obenga ipo mikolo na edingo siko ya théâtre chikabo menga na edingo ma théâtre champion du Congo na matière à théâtre peut-être bien ngande dingo théâtre c'est ya ki champion à théâtre c'est pas na yo champion muyombe gauche na betele muyombe maboko champion du Congo vie mbenga ma champion du Congo so yo botele ceinture ngana benga vie champion du Congo te vie même benga champion du Congo botele ceinture ça va za champion du Congo to betele maboko na minute yendo botele ceinture nga lelo siko na minute ba benga edingo théâtre champion du Congo ya masola théâtre nga biga nga yedi ça me gauche pas umeli na ki champion wana na minute yo boteli yango so ba benga pona mulai
Buna anda vina mulai na nga bien que dingwa théâtre. Oui lungati. Voilà, président. Grande montant devant Zorobabel. Papa tika pardon. Voilà, président Zorobabel, na sepelaka tango na yambaka yo, na sepelaka pour répondre à la question nanga olobaka na bien. Quand on a vu na TV zo watala nga we posa ndisi wasimbi agma o panda TV na ngana za wana te. Wana banani. Nga sona oloba pesa ba dumzu mutema passer de. Ba banani, obo sala na bango musala mo. Ba comédien, ba fanatique te ba fanatique ba comédien so sona oloba boye. Ndisi ka ti pa azala te. Surtout mon père nga dusu amoni ba opération zo ça no hernie na appendicite abimi ouais ndeni yo saka na pale wa komi bien to monaki na kamnya de kibu iba to sécurité ya bongi susu de bamonaki na dai so ba organini tu na nga penza pape apeza ina betelo nzama pambola yo bo gagner nini awa shiko pulu ake yo koma shipulu te ato je dizengi mais au koma jamais le rôle ayi ça monene le roi pulu to pulu to perdre auto je vais souter pulu ake ata yo meki le roi ayi ozayeti yo bo masko zo wakende na est yo remplacer Zorobabel na mboko papa botika na to kumela na to zana bino tili fo bo bala bato mama chati wa long edingwe voilà to zokoba na président Zorobabel Aubin leader ya troupe rénovée Kikedi edingwa théâtre faut nganga mfumo kimbango edingwa théâtre dala komba 2020 comme on est dans 2020 to bengo edingwa théâtre oh kapé difona bina fana matete bona tumbola ko moni fana tumbola edika mais dingwe abunere su catch te hein na longola champion azaka champion kachewa longola ya editi lelo. Voilà, toujours continuer na président Aubin, les champions et Dingwe, motonangena PC Mbote, surtout na Seblagana, champion du Congo, papa il dit pour Alingara artiste et comédien et ceux qui veulent inviter Ayaka à Fandarana Bango à Joaming na groupe il a fait sans souci les lois jouer na moyo gauche donc Azarane player prochainement Toroyambaye na émission na biso pour tous attendre ko solo là. Alors président Kikedi 2019 Sili bilan toloba pona yo ndire zalaki nango positif pendant que pas baninga zaki négatif. On a positif n'est-ce pas? Ouais, positif partout, positif na partout. Na côté domaine non soit côté mambo ya théâtre vraiment ça va positif tout qui na domaine la santé côté asiatique médical santé ça va tout qui na mambo bidon tout positif par rapport à banim sous 2019 melio mama kambebele a bien il y a sikeya kanza mapambola chaque année année 2018 apambola suba wa pesa ki o do zo ki do sepela na 2019 apesi biso do sepela na 2020 pas bonza koleka o to zo ili susu biso chaque année do sepela kanza mapambola biso sali deux fois production na Maelos une fois en 2019 au seul la grande production 2019 na tondisi Maelos na tondisi Béni le visionnaire na tondisi Auberge les voyageurs ba plein la jette na 2019 on a tête na ça on a teka ngam na sala yam na lobi bon oh parce que image na luka image et contenu image nga lobi on image mde lo bat c'est image ya Maelos luka image ya muto abeta na Maelos et lo alongola plein oh que tu na sala sondage yo Maelos yo bien koleka ngai sala sondage na Maelos tu na Maelos banda sala wan donc il a positif sur tous les plans les cas positifs le cas il est positif qui n'a au créé G10 et ça conception na yo ouais président fondateur à G10 ngai yo créé on a 2019 au kaka et G10 banda 2014 2015 14 15 G10 qui n'est 15 5 ans la télévision to banda sur 2019 oyo par rapport à tout sungana quand tout sungana mais comment so ba masam so moi TV za la gete ba président so pas tout sungana mutuel to sala mutuel on wali kele mamo bon ba visibilité na bon na ko sa nini pour que ba on peut bazonga so na ka OK zaki nango zaki loko na moi mutuel moko bo sala ka sungana na biso ba lekelemba ce que ba président so na visibilité par rapport à espace à télévision ça te to sungana ka pona mbongo te fona sunga par rapport ba kombo na zo succès au moins muki on na na kabona na bana mai ko longa te vraiment to créer mon espace na CBS ndé to baneso jeudi cinéma yango ti lelo to kaboli succès na bana mai tout en impact président toi jeudi za ebani et on a noté ça ba grande réalisation au salé na 2019 o longa te vraiment quoi encore auto lobité et belé 2019 bureau de ça na 2019 na début to salaki bureau za laki wana
Et en 2019 et 2018 nous avons hôpital. L'hôpital de 2019, 2018 nous avons hôpital. 2019 tu betaki bigo. En 2021 nous avons membre école nous avons lancé sigo. Vous faites l'école. Si tu vas n'aller au déjà. Tu vas n'aller déjà. Vous avez un hôpital, vous avez une école, vous avez le nini. Nazanani. Vous avez un hôpital. Vous avez un hôpital. Vous avez un hôpital. Il y en a banane. Hein? Ngana balisanga ngana bali kopana ngati. Banane. Tous belé. Tous belé, tous en hôpital. Biso to beta to le té tous à la. Vous avez un hôpital. Tous en hôpital. Vous faites école. École bientôt qualité de to lancer d'année où ils y a déjà donc. La commission a mis tout capé. La commission a mis tout capé aux continuer à ça là. Ça comme ça mis tout capé tout est caronné. De somme dans le voiture marque tout benga Zorobabel. Ça fait la carte publicité et ça a bien fort. Vous avez tout terrain, tout travaux. La caméra, sont dans pour ça matos benga Zorobabel tout TKP. Et les sous-capéga na yo moko au côté city na mama chati moi si non pas côté kana le rôle yo yé pas comme tout travaux. Il y a tout travaux te ma prophétesse et puis ah ça les sinzi de makambo. Ça dit il y a ça maladie mo trop spirituelle. Il y a ça quoi docteur mo soutenir ba ça les raté il y a ça bon il y a ça trop spirituel. Oui, il y a moto là la raté mais azo bunda na butwa. Non ça il y a guérisseur j'étais. So dans tout ça vous olugani. Mbonge koma rebele. Vous olugani mbongo kaka. Mbonge koma rebele ou bien vous olugani. Ah so pour na mbongo nda osala te po. Kinalo ba yo. Yé l'autre ma camionette au solo prochainement mais l'autre aux années parce que quand vous êtes là partout dans l'hôpital, dans l'école, théâtre, la production, G10 aux olugani. Te tout kabula moi mon compte ça mazo pesa biso tout kabula on est na ba fanatique na biso. Et puis tout kabula ba collègue na biso ba artiste. Je dis ça que moi succès mon kena na kabula na ba artiste. Et mambo ba école hôpital to ki ba fanatique so ba hôtel la biso et tout le coup ya ba tout ba Olanda Zorobabel. Et so benda comment ba marché ba partenaire ba sponsor. Et moi mon cob so to zo ba fanatique ba bénéficier na nini et le côté. Ba fanatique ba bénéficier na le côté. Habiter to créer un domaine de santé na moyen mo ke fanatique na zo soin. Tout créer centre de santé et ça pour ba fanatique na biso. Ah domaine d'éducation tout créer mon école mon ko ça dit tout boulé minerva les ala 300 francs par jour. Ça dit monter dans la facilité autant que ça moi. Pendant que baninga baza kuluka ko créer ko foncer ba chaîne na télévision yo zo kenena na ba domaine. Bon ça par rapport à commerce pas le ba na ndena ba. Biso ça par rapport ka ya revenir ba artiste na bi ba fanatique na biso ti. Et pendant que ba même sur makambo et ba on so ba oliani. Retour ça té. Ils ont créé bon retour ça dans le domaine éducation, domaine de santé, donc il na malé. Donc il malé. Donc quand ça vient ba fanatique to ko décevoir bien terre. Bientôt centre orphelinat. Tu es dans ba orphelin wana. Centre d'avant venir fanda. Donc mambo qui est malé mais nzamba osunga. Aux artistes et comédiens les plus payés, les mieux payés, voulais-je dire, par rapport ya baninga mususu en fait d'après l'investigation nangai baninga oyo bozo sala na musala moko si vous avez les mêmes partenaires ou les mêmes sponsors et yoza les mieux payés par rapport na bango ezanine ozaka mo logo moko dominaka ba partenaire wana to ezaka musala eza ya liboso musala et yami balé qualité loco donc mon aka bodi moko na zandu batie koto $10 so batie on 5 ba tanga ba kombo na bango maintenant si on comprend une question nanga on comprend bien na bi bodi moko zo mona wana cool dessin moko makamboto moko na magazo batie on $10 na magazo batie on $5 so vous connaissez que la ndanga za qualité morote ça dit on a obtenir kilo on est à pepele ça toi kilo morote toi pe qualité morote donc ça dit tout comment pas sponsor on peut pas partenaire on va tala va éviter aux autres to pese kolega oh mais ba yibit kilo kongote edingwe non na nenga mabete na nenga lolendo te mais ba yibi na bango mo ba districta te ba yibi ena menzo ye faza likolo na biso ba yibit ba mo ba yibi tatu comment apesa baba vi gauche à kilo ba lo ba ngoti bonga na boyango oh viana za kilo na boya wasinga gauche à kilo ba bende lelo ba na kilo su mabina bonso sima ke kide a kilo ko boya mais pour ba moni ko matana yo ko matana o ka lobby ba 2009 10 aux alagité surtout que na CBS ceux qui à l'époque qui de rénover qui de vos na succès te conseil disent il y a eu ba moni pena ngo zo banda ko mata ndenge succès zo est-ce que
bandi melo ndenge tinga succès ya rediffusion tant na sala na succès bango tout ba oyo promotion na ngayo tsanga ngai génération bo pesa nga wana tuna ba age na bango tant na bandi succès na 99 2000 lo ba mwana nya ukikedi bina bana ba kupa uniforme ba ke banchiki wana succès ayo nazolo ba groupe na yo bon sikolo basi c'est ko zongi giga do nazala muntu akala tant so na ina groupe na ngado na ko gatete pour soit niveau formation na outil na niveau expérience à mosala na ngai tana baniti lelo est-ce que nanda yo kelo mawa dimanche na bi rénover kikedi dimanche wana ba voisin surtout voisin lende no mil sabino pema na bi mais nzamba kusunga kaka et lelo masole change te biso mo pe to bangaki wa to lo ba clair to lo brango na ngako pour le ba vérité to lo ba clair mais dimanche on banzo comme minene zai ba groupe amikatete Koto Mouyembe gauche, Koto phénomène est sauvé. Congo et puis les rois du rire. Champion du Congo, les rois du rire. Surtout le fond de la chef de fan Damien type japonais. Dimanche. Pour ne pas quoi toi chef Bazaïka Amisa Toana. Chef Ngai, chef Damien, chef japonais. On est au bon de la du pro junior. Dendo la charmante n'a pas essayé moté. Pas toi bunda ba guerre à 80 jours. On va Jidi Mbako. Tu fais sur la messe de dimanche. Côté gauche, côté phénomène est sauvé. Tu bien, ma compagne toi bas grand. Ma compagne CBS toi bas grand. Pour tout bunda bitumba digital, na bitumba antenne A, na dimanche. Allez, si côté ça monte, bokonzi. Ah, bel côté. Exode. Si bien, mais nga binga on va parler. Na binga président Mouyembe gauche et phénomène sobe ba parrain rénové kikedi pour ça dit ezaki so ba rediffuser mo ta ça rediffuser ta msona kikedi donc ba parrain biso ba rediffuser na binu ne bano kabela ya bango ne bano kabela yo ba fana oui tant ba tali on est loin kitoko za totikala ay pona ke utana ma Sophie ça fait nini papa na kasi générique na bino ezaka kasi ke bako kuta na générique na bino ezaka générique jombango ya ngai maso boyaka na début na ngana boya to biso de fulai biso to sala boy na ba artiste na ngamo kuna nga to bima biso moko to bimi to tsanzembo nani nzembo ate nzembo artiste moko peso ngolo te yaka na mbunda son wana to ba ba za caméra pamba na mbunda to te sombre mbunda papa koko e ma Sophie pesa to yembi nzembo na biso to bima na nzembo na biso moko souvent se fait une homozo égal one chog moko te meno ata yo moko et il me de souvent do comme ça pesa tana bonzamba se bela de ma Sophie wana nzamba pambola kabiso ezanganga na bango tembola kabiso il faut se la rappeler moi ba retour na ba retour nzamba za moi reconnaissance et puis kumisa ko témoigner ba monene nzamba osala mais nzamba moi na TV ba mo yo ndima no kisi mo bozo ngosa te lokuta lufuno ma Sophie loko tezaka imagination comme de créer kian e bo chanjango oh yong depuis si makambo je non c'est pas inspiration nzambet bola sika makamba sika boko changer na 2020 générique et pas Esaïe, et pas Esaïe, ah, il s'y pas Damien,